Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État congolais Azali en parfaite santé. On a Azali déclaration et puis ça m'a qui n'a porté parole. Il y a gouvernement congolais, ministre, il y a communication, puis médias. Alors il y a compte rendu naïe, il y a conseil de ministre. Oui, c'est ma qui qui a dit que chef de l'État a participé qui n'a conseil de ministre via vidéoconférence depuis Bruxelles, Bisika Wapi Azwami en repos. Désormais, Motonio Sakotia désordre dans Nzela et Seigneur a filmé population balobi que Keba na caméra wane ezali mbela epesamaki na général Silvano Kasongo. Ba Congolais bloqués na Ukraine bakozala rapatrié na RDC kasi ekoleka volontairement délégation moko ya ministère ya affaires étrangères déjà et Zwami kuna bisika pi bazali kotala ka moko na moko ba détail tout émission misalelo o nazali nesengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance. Bo pesa na KNB News information toujours d'une manière très professionnelle. Édition Alelo et Bandi Tikato Fongola yango na conseil de ministre ou eselema ki lobby leki lors ya compte rendu ministre ya communication et médias atalisi que chef de l'État a participé qui en vision conférence na conseil yango pa atalisi bango que état de santé na ye ezali malambo landa image pe commentaire. Présidence de la République a décidé d'éclairer opinion na sisi à ce jour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Bruxelles, kuna na Belgique. Contrairement à l'information, Tambolaki Kolobake chef de l'État Azwaki opération du cœur Yango Ezayaki Lokuta présidence a affirmé que Ezayaki plutôt Ernie Biscal, même source a rassuré que tout s'est bien déroulé. Chef de l'État Azalik Malamu Mingi président de la République Akozonga Namboka Mikolo Ezaliko ya semaine prochaine Wane Ezali Maloba porte-parole ya gouvernement pe ministre ya communication pe média Patrick Muyaka Tembo il y a compte rendu habituel, il y a conseil de ministre, ou Esalema qui Mokola Lobi vendredi 11 mars à Tadesiko. Chef de l'État congolais a yaki par surprise na conseil de ministre par vision conférence par Tadesibango que Azali Malamu à Kozonga Mikolo Zalikoya, c'est-à-dire la semaine prochaine déjà, pour regagner Kinshasa, Azwaki naye maladie à cœur te, Azwaki naye pe opération chirurgicale te, kasi ezalakinde hernie biscale kasi nyonso, et l'équipe malamu, quelques jours de repos en famille, peut ba visite privée. Président de la République à Kozonga très prochainement à Kinshasa date pesamete kasi batali sibiso clairement que la semaine prochaine pour na ko apaiser ba ikepi ba susu président ya RDC asengaki kimia na population congolaise nyonso po papa ya mboka azali na en bonne santé kutu lobi eleki apostaki ba photo moko na nzela présidence kolakisa bisika pi azalaki vraiment ya kotelema na ba docteur na ye bisika azwaki déjà traitement na ye kitoko pe akozonga na mboka lolenge longo bani na badongo lumbisu boye ba que chef de l'État azali na ye en bonne santé Kinshasa et l'équipe partout yaki mingi na likambo etali en civisme routier na mboka na biso général Silvano Kasongo alobi kozwilango solution moto nyonso akozwa deuxième bande to pe akotia désordre na nzela esengeli azala filmer mokonzi to te policier o akotia désordre kosenga bato bambongo to pe ko arracher ba plaque d'immatriculation ba kozala filmer bango bakoleka na télévision na programme moko babengi Keba na caméra. Il faut confirmer ba usager ya route o ba ko commettre contravention mais lisusu ba policier o bazali ko se comporter mabe ndenge commandant ya la police ville ya Kinshasa général Silvano Kasongo alobaki moto nyonso o ya ko se comporter mabe na voie publique et sengeli azala filmer image na ye sengeli leka na télévision ye moko atalisi que congolais asala
azala ekenge tour oyo moto nyonso atiaka kibongai na balabala alingi kotelemela mibeko ya leta esengeli azala filme atako na mayele filme ye mpe partage image wana ekoleka na batelevizio mpe mbando na ye ekokoma bango baconcevoir programme oyo keba na kamera oyo eza programme télévisé ekozala diffusé na badifférentes chaînes ya télévision mpona kodissuade moto nyonso oyo aboya korespecte code de la route y compris baautorité ya mboka asoulignaki ke bit na yango ezali konuire moto te kasi ezali kotia ordre sur la voie publique ezali bongo moto nyonso esengeli respecter code de la route. Général Silvano Kasongo a annoncé pe lisusu ko créer groupe moko WhatsApp bisika batu bakobanda kotinda ba video na bango pona kozala analyser avant ba diffuser yango. Na ba juriste a rappelé bango que atteinte na vie privée ezali tango ozali na kati ya ndako na yo mais tango telemi na voie publique o bani kosala ba désordre ba ko filmer yo pe ba kolekisa na télévision miyebela na boye asengaki na bato nyonso oyo bazwaki bango baplaque na bacommissariat ya police bakende korécupérer baplaque na bango gratuitement. Général Silvano Kasongo abetaki loboko na mesa bakende na bacarte rose na bango na bacommissariat mpe balobaki Général Kasongo asengi barécupérer baplaque na bango sans que bapesa eloko na boye a prévenir moto nyonso akocontinue koarrache baplaque bango bakokutana na bakonzi ya la police na nzela na bango. A précisaki que condition pour la arracher plaque ezali moto azali korouler na chance contraire. Troisième bande na boya précisaki pe a signifié que arracher plaque ezali na trois conditions. Ceux qui moto azali rouler na sens contraire. Troisième bande topé azali kosala ba désordre mosusu na balabala kasi na ndenge nyonso esengeli ko respecter moto pe kozongisa na nzela ndenge mibeko esengeli e non kolongola plaque na ye pona pesa bino madeso bana likambo wana atelemeli yango pa lobi ko banda lelo esili oya koyoka te akokutana mibeko na nzela na ye pe akolela ndenge policier oyo alelaki. Kinshasa eleki partout akage na correspondance moko batalaki moko la lobby adressé na ba service ya ANR ba dénoncer garde à vue arbitraire ya ancien conseiller spécial et chef de l'État monsieur François Beya Oazalaki conseiller spécial et chef de l'État en matière ya sécurité kota lesako wuta bakangaye suite moko favorable ezate bola ndenge moko maître Georges Kapiamba alobaki. La correspondance moko du 10 mars 2022 adressée à l'administrateur général et agence nationale de renseignement, association congolaise pour l'accès à la justice, Akash Namokuse via son président maître Georges Kapiamba. Bazalaki indigné na garde à vue arbitraire dont est victime depuis près de 40 jours à l'ANR François Beya Kasonga, ancien conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité pour n'avoir fait présumé d'atteinte à la sécurité nationale. La correspondance Yango Akash a rappelé un engagement pris par le président de la République dans le cadre et instauration et état de droit particulièrement où les alliés na personne humaine. Cependant, bazali na pas penza ya kolongwa na babitite na bango ya kala oyo batu nyonso badénonsaka na ancien régime consistant pe considérant que ba service ya sécurité ezali ko se situer au dossier à loi de la République dont moto moko te akoki ko franchir selon Georges Kapiamba. Naboye a rappelé que constitution ya République démocratique du Congo article 17 nango ezali ko prescrire que liberté individuelle ezali garantie. Naboye ezali règle kasi en conséquence nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, tout peut condamné en vertu à loi formellement prescrit. Article 18, il y a même constitution ezali ko disposer que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée na motif d'arrestation na épée toute accusation portée contre elle. La personne au hasard à garde de vie qui n'entend oyo esengeli akota directement en contact na famille na ye na conseiller na ye topé na avocat na ye garde à vue ezali kaka pona 48 heures n'expiration à délai yango moto esengeli azala kobosana te que garde à vue ezali kaka pona 48 heures expiration à délai yango elakisi ke moto esengeli azala soit relâché soit mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement moko ezali
o ezali réservé na vie na ye privé, santé na ye physique pe mentale ainsi que dignité na ye. Disposition ezali consacrée à des gens de la démocratique du Congo na convention contre torture, autres peines de traitement cruel, humain ou dégradant. Toujours selon ACAJ, article 1er, il y a instruction internationale ezali explicité que au fin de la présence convention, terme la torture ezali désigner tout acte par lequel une douleur ou une souffrance qui physique ou mentale ezali intentionnellement infligée pour obtenir notamment tierce personne renseignée topé que soit moko de la part ya mutu wana topé ko punir ye na acte moko tierce o azali soupçonné ko commettre. Naboye ACAJ azali kotalisa qui a constaté malheureusement que droit ya François Beya, ex-conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité, azali totalement bafoué. En effet, indiqué ACAJ, contrairement à la prescrite disposition permanente qu'on rappelait garde à vie, ezali en définitive te ezali pe égal. Ezali pe égalité te naboye azali ko sengwa ko François Beya azala rétabli na droit na ye ce qu'il faut qu'il ko samba asamba soit azala relâché. Naboye ACAJ a sengi humblement na un air d'appart prouvé que ba procédure engagée na ba service et ça les manque le bami na kati ya constitution pour que mwana mboka soit akene liboso ya juge na ye naturel soit azala relâché ndenge et komama ki na correspondance yango ezala ki signé na maître Georges Kapiamba kasi dossier yango ezali toujours causé la mape bana mboka bazali komituna nini et koya na sima Kinshasa et l'équipe partout. Tolobia on ebandeli ke ba congolais nyonso bloqué na Pologne o bakimaki guerre na Ukraine bazwaki kaka 30 jours ya séjour kasi ministère ya affaires étrangères ya mboka na biso babi ke solution eza déjà bazokita sur place pona kolandela ka ya moko na moko ba volontaire nyonso o bakolinga kozonga na mboka bango bakozala rapatrier en toute sécurité. Bandeli ya guerre na Ukraine, gouvernement congolais a multiplié fort pour aider les ressortissants. Délégation congolaise moko kokene kolongwa na Kinshasa sauf changement à dernière minute mokolo lelo samedi 12 mars. Wa publicika ba possibilité nyonso kozala étudier notamment rapatriement ya ba volontaire oyo bazwami na Pologne uta ebandeli ya guerre kuna na Ukraine. Secrétaire général na ministère des affaires étrangères Kabongo a annoncé que gouvernement congolais azana posa ya ko résoudre ba problème à ressortissant na ye kuna na Pologne. Délégation moko ezali kokeni moko na lelo bango bakosenga na chaque compatriote o azana posa ya aide tope o azana posa zonga volontairement akende ko se faire enregistrer pour na koyeba ndenge nini na kozonga na 43e réunion à conseil de ministres le bamaka que 516 congolais bazali réfugiés na Pologne. Kasi kobosana te que ba ressortissants non européens bazali na 30 jours pour na kolongo na Pologne ndenge epesamelaki bango bazunga ba pays na bango d'origine kasi déjà des semaines ezali écoulé 7 autres congolais baza bloqués na kati ya Ukraine parce que le gouvernement congolais balobi ke bazokita sur place oyo aza na posa kozonga volontairement ezala makasi te ya kozonga kasi oyo pa kotikala kosala na posa aide ya gouvernement congolais et kosala nyonso pona kopesa ye aide toposana te que uta plus d'une semaine déjà Ukraine ils ont en guerre bisika pi ezala qui envahi na ba soldats risque kasi problème ngo ezali toujours kotungisa mokili mobima na ngambo ya gouvernement congolais alaki que ba ressortissants congolais nyonso na ngambo wana bakozala protéger pe gouvernement ekozala nyonso en charge. Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout somba yango kasi kobosana te tala bien logo ya Baltesco ezanga te po yango nde ezopesa bonne santé na libota mobima bayeli susu bango banani société Baltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni
Beltesco a tcheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kasseninga la na souci à expliquer bino. Ba actualité nenge zali ko tambola to ambeli bino lelo maître Kyonga Silver na émission Kindoki politique wa piska to expliquer. Kobongola mobeko likondi est-ce que malamu to mabe révision constitutionnelle est-ce que ça opportun à moment oyo to expliquer ki ngo vraiment na monzindo na maître Kyonga. Constitution ezali Bible te. Livre to yebi to ko changer les choses tezaka ka Bible. To ba Coran. Banda ba koma yango ti lelo to tanga kaka makambu batika. Constitution ezali mibeko batu bazwaka pona kokamba mboka. Alors mibeko wana bazwaka yango selon ba circonstance ya moment moko boy. Alors ekoki ko senga que tango société za ko évoluer ba mentalité za ko changer tango pe bazo ko mona peut-être que ba mibeko mosusu o ba chaka na kati eza na difficulté pour l'application nango bakoki ko bongola yango donc révision mais eloko batu bazali réticent pour na yango ezali nini parce que politicien soki atelemeli likambo asala kango pour intérêt na ye akosala pour intérêt ya mboka te akosala pour intérêt ya batu te. Donc, ça la calcul politique pour la révision. Mais sinon, sur le plan scientifique strict, sur le plan juridique strict, sur le moment que l'autre besoin simbate, l'autre besoin simbate, bakoki ko bongole yango. Mais sur le moment batu bazo ko boya, pona nini sikoyo, pona nini article boye, parce que batu bazo ko soupçonner ba calcul politique, sima. Il y a une révision, on a besoin de proposer. Mais étant un homme de droit, est-ce que ça n'a un indice très sérieux où ils ont nécessité d'attendre tout ça la révision en constitution? Scientifiquement parlant. Bon, ce qui tu analysé la constitution de Bisso, ndenge to bandi yango depuis 2006, tokoki ko revoir certains articles. D'accord, vous pouvez s'en ça. Makambo ya to constater, misonioso, scientifique, politique, to constater que instabilité ezali na ba province. En tout cas, gouverneur pour ça la mbula mitano na poste na ye ezali très difficile. Comment na gouverneur va voter na ba député provinciaux? Asali 6 mois, motion. Asali mbula moko, motion. Mais tant que gouverneur baza ko élire, a pesi programme devant
représentation provinciale, assemblée provinciale. Pote a kokisa programme naïe. Normalement après une année, baba collier. Badja mosusu 6 mois, baba collier. Donc moyen à kokisa programme égalité. Et puis selon satisfaction il y a député provinciaux. Oui, donc députés provinciaux quelque part comme c'est un fonds de commerce pour nous déstabiliser la province. Alors, à mon humble avis en tant que scientifique, il y a disposition, il y a élection, il y a gouverneur au second degré pour nous changer yango. Gouverneur azala élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire batu ya province va voter directement gouverneur na bango. Pour nous longola ba gouverneur à la merci, il y a des députés provinciaux ba comme ko sakana na ba gouverneur ndenge balingi. Tala okomona le quoi dernièrement Tolanda qui a gouverneur ya Sud Kivu ba réhabilité. Bon, ba réhabilité na cour constitutionnel azozonga asana ta ilokote moso e bandi. Makambo to mona ki ngopela sankuru. Donc finalement mosongo est-ce que ba député provinciaux bazoye ba sens ya motion to bazoye bangote. Parce que pour nous sanctionner moto, il faut que ça qui mabe. Bon, tant qu'il est démontré que mabe ça te procédure ezaki malamu monter, cour constitutionnelle est réhabilité. Mais il faut voter kaya dans le banda musala, so bon moni mbeba mususu ndeko sali motion. Mais gouverneur azana kati avion, azozonga na province déjà motion mususu ezozelaye. Alors so va comme to lancer motion. Donc on est comme Maseki. Alors disposition lokola oyoana, élection gouverneur au second degré, il fallait changer yango pour que citoyens, peuple, bango ba faut gouverneur na bango pour quand même tout à la stabilité. Il y a chef de l'État, mandat chef de l'État ko memango de 5 à 7 ans. On a moko ya préoccupation vous pensez? Wana eza na litomba moko te. Même hier on t'a proposé ango asali ango kaka pona lokwa ba politicien na biso balinga ko flatter bato. C'est de la flatterie pure et simple. Et ça, la motivation de mon côté. Parce que le pays, la France, va banda ba septena wan. Balongola yango, bamboke bele bazaki na ba septena. Balongola yango. Est-ce que pour président de la République a sala musala malamu, il faut qu'il va ça 7 ans? Mais Steve Mbika a ça qui va raison na e ko pesa plus de temps parce que les gens liboso mutozo kota na année à sous que ça électoral c'est que ça na tango penza ko travailler. Yango wana soki motazo postuler na présidence de la République, il faut à la motumoko azali aguerri. Motumoko ayebi eloko ke osala na présidence. Vous comprenez? Ils ont dit que non, ça n'a comme on a abandonné le pendant 2 ans, pendant 3 ans. Non. C'est-à-dire que candidat président de la République, tant qu'on a postulé pour la présidence, il faut yeba que tant qu'on a bago élire ngai tala makamona ko sala yango. Bon aux États-Unis bazalaka na 4 ans mandat. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Ceux qui vont renouveler 4 ans, les sous, ils sont 8 ans, ok? Parce qu'ils ont plus de moyens que nous. Environ non, ils ont plus de moyens que nous. Non, mais est-ce que Nani mandat à 4 ans américain et bandit les États-Unis comme une grande puissance? Les États-Unis, ils ont une grande puissance depuis toujours. Les États-Unis ont joué indépendance en 1776 ou 1776, le baba français. Mais tant que vous avez joué l'indépendance de 1776, est-ce que les États-Unis sont la grande puissance? Non. Mais vous avez un mandat à 4 ans. Et les gens travaillaient bien. Bible et lobby, oyo, azali fidèle na makambo mikete, à cause de la yango na makambo minene. Faut aller na fidèle na makambo mikende, ou comme fidèle na makambo minene. C'est-à-dire, ceux qui sont incapables, il y a un programme, il y a bien, à exécuter en 5 ans, à passer 10 ans au salon. Est-ce que tout le monde a noté dans mon Kiliawa, président a sali 20 ans, 30 ans, 40 ans de pouvoir, si tout le monde a. Il y a des présidents à travers l'Afrique, il y a 40 ans, 30 ans, donc, le problème, ce n'est pas dans la durée. Le problème, c'est qu'il y a un programme Yakitoko, programme moko fantaisiste était, programme moko réaliste par rapport à ressources yamboka, et puis, pécio, mandat de 5 ans au Saliango. 5 ans, c'est bien, maman.
ndenge balo bageno le président soit comme na pouvoir des ans liboso à ça la nini à contre la classe ko le président non soko en tout cas pour na yo so ba pesi au mandat il faut y ko na pendant 2 ans alors ko pesa candidature on n'a pas besoin de ce genre de président là donc un président so ba pesi au mandat 5 ans il faut que ça programme na 5 ans wana parce que so to formule boîte de Pandore wana c'est que ba député ba ko 5 ans 7 ans pour bango pe donc non na si c'est dans le projet de loi nga été ngapé il faut 7 ans ba sénateur 7 ans ba gouverneur 7 ans bandeko balela ki mingi bazaki bloqué musale sa malamu te et mususu kuta lobi faut ko compter actif ya chef de l'état à partir ya mandat mi balé po ezalaki coalition bongo la bongo donc qui est presque nul non o wana ezali ba faux fuyant bozala na coalition te ezalaka 2 régimes, c'est un seul régime, un seul président. Bon, on a mis qu'il n'importe ma coalition, ezalaka te. Hein? N'importe si tout net na Italie, na Israël, na Allemagne. Coalition ezalaka te. Si on basali coalition, ce qui est premier ministre net en Allemagne, ce qui a coquille makambote, et le bureau non pas ezalaka na coalition. Mais aux ala na coalition, il y a un seul chef. C'est le chef qui décide. Ce ne sont pas les membres de la coalition qui décident, c'est les chefs. Bon, la coalition a plus de pouvoir aussi. Non. Premier ministre a une prérogative. Président a une prérogative. Et le Premier ministre et son gouvernement, ils exécutent le programme du chef de l'État. Parce que le président de la République, il y a un débat vote. Alors, par rapport à la population et PCA mandat, programme président ou a présenté à la population, il y a un personne dans le gouvernement que non, tu as promettre la population, beaucoup que ça boy. La coalition, ce n'est pas ça. Il y a la justification qu'il faut mandat dans 7 ans parce que la coalition, à l'heure actuelle, là, l'Union sacrée, c'est une coalition. C'est ça, coalition. Il y a Mangombe Belé. Parce que ce qu'on lobby dans la coalition, c'est que parti na Yomoko et Longi, et j'ai plus de 250 députés, on a formé le gouvernement, il y a Yomoko. Oui, ça presque. Oui, net n'importe quelle édition égotique, le salle matin. Toutes les fois, il y aura toujours des coalitions gouvernementales. Alors, si c'est pour ça que les politiciens, comme ils se justifient, mandat comme il y a 7 ans, l'air va échouer dans mandat 7 ans, il y a 10 ans. Donc le problème n'est pas dans la durée. Et pour l'instant, Tozali Natina, il y a prolongation à mandat wanate. Et l'article 220 de la Constitution d'Abisso, et l'objet que durée à mandat, il y a chef de l'État, nombre, il y a mandat, et qu'aucun cause a changé. Parce que ce que bongo liango, wana tokosa la révision de la Constitution, tokosa le changement de la Constitution. C'est-à-dire wana Constitution oyo ekouei. To continue Constitution Moussousou, donc tu comme la 4e République. Mais parce que là, nous sommes dans la 3e République. Oui. Alors, ce qui ici, article 220, tout le monde de la 3e République, tu comme la 4e République. Est-ce que le problème, il y a développement à Congo? Ils allaient durer un mandat chef de l'État? Non. Ça n'a rien à voir. Est-ce que Bambo Moussousou va durer 5 ans, 4 ans? Parce que tombe matin. Mais quand se base au salon, ça m'a monté. Donc le problème, ce n'est pas dans la durée. Parce que c'est comme si Balingiba l'a sabi que ceux qui sont dans la classe, Mboula Mobimba, moi je me suis azuité. Alors pour moi, on a pas prolonger un année scolaire, non. Ou bien on a ça 12 mois, parce que le logo la zone soit gâté, soit 12 mois d'agozwa. Non. Si on a 9 mois et année scolaire, à 24 mois, on a et ça une édition spéciale, il y a le 12 mars 2022, on a qui nous représenté. Merci l'équipe technique et rédactionnelle de Saki Monsaki. On a Sima Caméra, Tozaki na Hervé Zaka, Régie et Sima Maki na Timothée KMB réalisation. Et Zaki Bongo, il y a Héritier Lukonji, toujours la coordination, il y a Grand Lieu à communication, Jimou Kingabino. Tokutani très prochainement, on a associé à servir Bino, bon week-end, Bino Pekimia et Oumer, la bande de Bino.
Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banaki no